na ba festival ba bilo mo bongo yango na rumba sukusu. International Jimmy Baindula. Bonjour Crisco Diallo. Ouais, bonjour Alex Ngando, le Benjamin de la presse. Bonne santé. Santé Pepele Ngolu. Voilà un mot gentil na tout bazo lando na minute. Ouais, bah tout balandanga sur internet, nyonso bazo landanga na Brazzaville, Angola, partout dans le monde au balanda biso, ben certes belé na pesu noka ba mbote kotakoli toujours. Voilà un grand merci à toi Jojo Acheni Awada Motoswag, pourquoi pas Badjo Bassi Roberto Motemaya grâce Bassi, donc vous allez toujours connecter tous ça. Crisco Diallo dit disque Kotakoli to na niveau ni banda au beti masolo trop Kotakoli ba concert les beta me belé mais position disque zandengeni. Kotakoli très bientôt président Blaise Bamba en kati studio a ça va quelques mixages oui ba blom so ekimena ninga ba mixage wana o président Godé le Fomona Sampa yo bazali na studio tant atindi son a siko fallait ezonga sukuna ba continuer ko sala ba mixage wana pour ba voix ekimaki ba nini mais disque fallait bima mais yo bikaka moi ba empêchement mike président Blaise Bamba zaki maladie papa simple comme d'habitude zaki maladie ba Barthé sous ba tout les batteurs donc tout le monde zaki un peu confiné par rapport à la maladie les gars moi mike mais disque très bientôt là. On a dit que très bientôt tous au monde a concert autour l'an dernier mais zaki na ba ville pour rappeler ba internautes. Concert zaki na Montréal na Balantou Club 2 abeta concert concert beta wana donc toi sur un concert mususu o beta na Toronto donc aza déplacement na Toronto na équipe na ba Kotakoli Mobimba ba Eric Mouya chef Barthez les batteurs bango tout wana équipe Mobimba to zalaka comme d'habitude tous sur na Toronto na déplacement le 7 novembre. Donc concert ça le 7 novembre et ils appellent en direct sur YouTube. Mais comme on a un concert résolu, on a extrait à disque, on a trop interprétation, disque il y a un style parce que dans le concert on a un flash à disque, mais ming on a un leader à interprétation, on a soit bête ba vie madilou, alors moi Eventon JB Wera Kofi, ming on a interprétation dans la vidéo. Alex Ngando, leader a bête interprétation te Amérique mobina dans sa minene, dans sa mukongo pasi. Donc Amérique na minute na kata Amérique mobimba, Amérique du Nord mobimba, Amérique du Sud. Donc Amérique mobimba ne tolo ba minute eza Kotakoli, orchestre Kotakoli ya Blaise Bamba papa simple. Donc tobina ba danse na biso. Toza Jojo Chamaladela, omoni Jojo Chamaladela, Jojo Chamaladela et yemba ma déjà mais disque non te bimi. Et yemba ma déjà ti na kata ba concert partout. Dans sa minene de Amérique yobi mindele ba bina dernièrement au monaki au-delà qui yo monaki concert de ezalaki show à makasi. Donc tobina dans sa mukongo pasi, tobina pe dans sa minene comme d'habitude de Amérique binara. Donc banakin base la ka disque base la calme pour calamité disque zo bima. Très bientôt la disque zo bima bose la calme. Tous en concert le 7 novembre on les a rappel pour na ça batutu ba Hollande biso le 7 novembre to na concert na Toronto wana to na déplacement na Blaise le Bamba et Kotakoli Mobimba Eric Mouya pe abi azana biso Hollande biso chef Barthez batutu oka bazana biso na Kotakoli yo ebi ce que siège ya orchestre pe na place moko leader azali baza précisément la ville ni Montréal leader yemo azana kata Montréal bango tout wana bana Montréal ouais orchestre ndé fana na kata Montréal ba erumeli kuna orchestre ezana kata Montréal Mambutu ezana kata Montréal. Donc quand c'est fan mais décembre oyo Christian Moniere y a ça le roi marketeur na ninga kuna. Si on a contrôler tous les marketeurs. Oh nani ngana le roi leader na bango tout. Vous comprenez? Donc les 7 to installer orchestre donc dans décembre orchestre est installé en ninga kin Christian Moniere oya Mambuto est posé to andoleka ba mission os oyamba biso sous oyamba pe Christian Moniere. Donc, base à la calme. Tu as dit musique na biso ya Congo. Place makambo et pesa maramingi za la en Europe.
tomonaka na France surtout mingi ezalaka France place pena base ya musique ya Congo pende fandi toyebi ka musique etraversera bafrontière mais place pena tomonaka so misa kei bazongi parce que tomonaki ngo mpe leader na biso dikapa auto voyage kenene batazi na bamise mais boti France bazongi tosante mo chaleur musu ezalaki mais kotala siko place leader azaleska kopesa pena peloko malamu po Amérique toyebi ke banoko bakendaka kaka mais musique pena na biso kuna pende fandi trop te leader est-ce qu'on est la biso na style la musique pena biso toluka bozela nga na yebisaka bana kin bazela belle et bonne musique donc leader abetaka asukaka ate na kati ya Canada style musique na ye tobetaka yoka tobetaka rumba sukusu na kati ya rumba sukusu ya ba jarbe musique mo bo oyo ba musique ebetama trop na ba festival ba bilo mo bongo yango na rumba sukusu so toke na rumba normal tozali mutu na représentera genre musique na ye ouais yango na tolo ba ke rumba bato ba RNB leader de la défense abetaka rumba sukusu donc na kati ya rumba sukusu wana etraversa net na ba Canada kuna ya ba genre musique misusu awa na kine eza te donc bango kuna bayoka rumba sukusu wana ba genre musique te olandaki concert abandana na clavier leader abeta tout donc abeta nyonso abetaka clavier ayembaka abetaka na guitare mais bazo souffler ngai Blaise Labamba zalaka clavieriste pas général des fois bani na ndenge nini comme la clavieriste longo mbala mort ko envier ka kozala leader mamonde comme c'est chanteur tonene te envier azala na musique na kati ya makila oui azala na musique na kati ya makila musique au moins musique na kati ya makila partout au kendo osaka musique amutu ando alaki cordonnier te otonga lipapa po akende kuna sa musique azala ya mutu akala ya musique donc idéologie tobeta lelo eza kotakoli orchestre ozobinisa Amérique mobimba donc idéologie yango toa nango mikolo vous comprenez leader azalaki te ko mutu azalaki na boutique mo boye abouti na biyema ana kin ake Amérique po abana mobeta musique te ade na musique atangeli musique donc azalaki no clavieriste non donc aza musique na makila yango esali ka continuer carrière na ye donc orchestre est installé dans l'Amérique. Orchestre pour l'instant a exaté. Là, on a qui ne bate. Na ibisa bango siko. Orchestre na mutué en kata. Il y a kata Canada, il y a Montréal. Place orchestre siège nango na kata Montréal parce leader avant dara Batutu, ba Barthez, ba Rick Mouya, ba Jeko Landry, Fumu. OK, j'ai sali depuis Montréal. Batutu wana. Bazaka na kati ya Montréal. O mona. Yango moni orchestre za kuna. Mais leader azwa ki idée. Aroti kaka eza kuna te po yaza vrai kino abotami awa vrai kino ya niveau 0 ayate ka botami na Canada. Vous comprenez leader azali mwana ya awa donc orchestre pe na minute à partir de décembre to banda répétition na biso to ça recrutement ya ba danseuse ba danseur muto abeta drum bien solo to ça ba appel ya bato tout to banda répétition bientôt là décembre mamuto efongama. Donc bientôt là, Kotakoli, Nakata Kin Awa. Donc Kotakoli, les Zaka Kin, Amérique, les partout dans le monde. Donc Amérique mobimba, to bini sa on a danse na ya minene. Donc babina yo momona concerne mindele ba matati na kata pona ba. On a des jeux sur les canaux l'image, tout bazola nango des jeux sur les canaux déjà l'image donc la réalisation qu'on a des jeux sur ça. Mais qu'est-ce qu'on dit à lui dit tozo qui est vraiment na souka message nini loni banaki internaute tout bazola na biso il faut ba retenir na passage na kati ya Congo England TV. Bon, message ezaka moko bana kin bana Brazza bana Paris bana Angola batutu o baolanda ngai bazaka patient basokolaka matoi toujours pour baser la belle et bonne musique toza toujours Trésor Dialou dia ando benganga déjà Trésor Dialou dit maman na apprécié Nyangomba Lena Claudia ando benganga déjà ebisinga non Crisco mais disque ti si connaissez zala patient et le resenga fo muteme za kita po ebima po yo kapelo mo bien so sale lo mo mbangu omoni kaka oyo ke lo mo be aisima bo finga bino mo ka ba internet boya mbanga bo critiquango donc to linto sale lo mo avec beaucoup de patience po elo ko bima ya bien yango to bakina banakin ba esquisse belé po jour to annoncer jour album ebima kité mais yango moni moi ba bilo mo mike fa to sala susu yango retardaki mais et là, on a rappelé na banakin balanda biso en direct à partir le 7 novembre na 20h GMT 20h Montréal obika to sa GMT-5 balanda biso le 7 novembre
Blaise Abamba was en déplacement na orchestre mobimba na niveau ya Toronto to beta concert kuna donc balanda biso po ba mona ma musique on ba olinga ba album ba yoka ngo suna matoi bien ayoka danse minene danse mukongo pasi comme d'habitude. Voilà ba dédicace rapidement pour to chiter. Dédicace nanga na opesa kaka na Chief Eric Mouya le baron Chief Eric Mouya Montréal ba sa fierté orchestre Jeko Landry Fumu bon peut voir ça batteur chef d'orchestre Barthez a sa fierté merci na mambo to soleil na yo réalisant yo mo yebi Arsène Edikabi tout puissant Arsène Edikabi malgré yo na ya quitté yo mo yebi beaucoup d'esquisses na télé ta na se présenter ba esquisses na rata télé Arsène Edikabi tout puissant inspecteur Fiston Ndiaye ya Carmel Mboko Trésor Dialoudi ya yo yango yo Marlène Esungu Bamba Glody Dialoudi Big Deal artiste na pesi sous Christian Luboya Kadima wana petit akati yebi na pesi Joël Mbemba na pesi Jojo Niamo mon ami na pesi Osumbote bon on peut pas soutenir na pesi pe bato ba soutenir projet te toza biso morote bato ba soutenir ce projet na kati ndenge moria te so pesi mi balé ça ko c'est là style ça na bien bato ba soutenir projet te bato Eric Bongamo pardon Eric Bongamo voilà wana moya pembeni ya presigo Eric Bongamo le prêtre na États-Unis Eric Bongamo bambote na yango yo na pesi sumbote na Marie-Laure Mwaka azana président ba soutenir projet pe album na biso ya légitime défense Julie Obama pe ya maman biso Julie Obama na nga Canada nani sous voilà merci monique na pesa ko balé bakim un grand merci na bino tout Alex Ngandou Gilles Thierry Moukoko azana biso tina ba concert dernièrement le 26 à concert de Gilles Thierry Moukoko message déjà commis déjà voilà un grand merci na bino tout bozalaki oh là là vous comprenez liste za la ramula iso ki baleki na écran un grand merci na bino tout bozalaki branché à Kolanda biso bomoni ba détail tout ndenge na biso bino début déjà que to beta lisolo ya artiste Blaise Labamba Ozobimsa disque Kotakoli bientôt besoin déjà des détails tout et pas Crisco Diallo du marketeur. Un grand merci à toi les Macron Fati l'homme des 1000 esprits à René Abiri Dobalobi les managers les plus frais. Un grand merci Nabino tout mon général Amos Mifilo King Mister Temple Junior Balmous Balaba les côtes Simous Babi Teka Mokilinet na film. Un grand merci à toi Myriam Kamasuki mi à mort Kilo Amérique Nathalie Ramazani Christian Baloukou, donc Babi wana les tout, wana donc Babi wana ya Kati, Christian Baloukou, l'homme des modes d'avion, mon tonton de luxe, Henri Bakou TGV, Gilles Ngandou les grands. Pourquoi pas à toi les banquiers puissants, mon pote Jonathan Kadima, MPSA Babi Salonga Nenge Zalara. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Ciao.